mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lonani mpo bolia na motoki nde bozwili fota po vivre olukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so nateka mwa londunda mwa kopo ya masanga naloka mpona vivre article 15 mama débrouillez-vous pour vivre. Voilà, Congolais et Congolaises, tango ekoki totelema mpona sauver mboka na biso Congo démocratique. Mokonzi sapesi nzela. Tango ekoki totelema mpona sauver notre pays, République démocratique du Congo. Tous les Congolais partout où vous êtes, le seul message na mpona bino ezali kaka keno, tous les Congolais tozala ini. Tozala ini totika monguna kote la biso te. Tozala ini, quel que soit de gauche ou de droite, tous les Congolais partout où vous êtes, nous devons être vraiment unis ensemble pour regarder dans la même direction, pour reconstruire notre pays, pour tomber en boka na biso et kende liboso, pour redorer l'image de la République, grand pays, la RDC. Sans vous, sans moi, nous sommes rien. Donc nous avons l'obligation, yakozala ensemble, yakozala unis pour sauver notre nation et Kende Liboso et République démocratique du Congo. Tout le monde doit s'abonner à la chaîne Oyo. Ezali chaîne Oyo et même la rabino ba information vraie concernant ba infrastructure, concernant développement, côté politique, social à congolais, bonne manière, bonne VMX, tout ça na niveau de la chaîne Oyo nde tolobe la rabino yango. Peto orienta rabino tozong sa morale ya congolais zonga au zénith. Totika koboka ba fulu na ba terrasse ezaki toko mingi te. Totika koboka ba bouteille à place ya plastique na ba kalamu ezaki honorer république te, ezali pe ko honorer ville te. Tanda ndenge Kinshasa commisalité. Cause principale ezali biso moko ba congolais, biso moko ba kinois, tozoye ba te lolenge nini ya ko protéger ville na biso. Kinshasa ezali miroir ya Congo. Nous avons l'obligation de toujours que Kinshasa est à la propre, est à la vraiment na bopeto oyo sengeli. Tous derrière le chef de l'État, c'est lui le garant de la nation. C'est lui qui détient la clé de la République. Alors nous le peuple, nous avons l'obligation, nous avons devoir wana ya kozala simanaye parce que tu votes qui est en 2023, tu votes qui est en 2018. Tout le peuple congolais moto ko sayote, moto manipulé yote. Le Congo, c'est notre patrie. Baïrer y a passé, to lingezong ali susute. Baïrer y a passé, je dis et je répète, to lingango ezong ali susute. Bota la ndenge mboka e komaki. Après kaka départ à Mobutu. Na ozonga moi sima. Depuis 94, tondimi ko yamba bandeko to considérer bango bandeko ya biso. To yambi bango po bazaki na ba difficulté na mboka na bango na Rwanda. To aider pe to ndimi ko sunga bango boya na ko se réfugier na Congo en collaboration na Nations Unies. To ndimi ko aider bandeko boya mais les mêmes bato to aider po baya ko ba vanda provisoirement na Congo bato wana nde bato bakoma ko balukela biso ko créer biso ba double ko créer biso ba guerre ko créer biso ba makambo oyo nous les Congolais to na besoin té. Alors, tous les peuples congolais, nous devons comprendre toutes ces choses-là. Il faut que bango malam. To se regarder dans la même direction, to tombola mboka na biso et kende liboso. To bimana distraction, division, o baza ko la biso ezali ya ba congolais té. Division, o baza ko memela biso ezali ya ba congolais té. Tous les Congolais, nous devons être derrière les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Berer ya passé to lingé zonga té. Toloba a Mobutu akende boyebi bien na sima Mobutu après Mobutu tanga kendaki ni ne se passa qui banani ba yaki na sima na ye toboni Laurent ye mais na sima Laurent banani ba zaki na sima Laurent. Toutes ces choses là, vous les Congolais vous devez comprendre ça. Boko ya susu na motambo ya ba ennemi té ba district auto ça na Kinshasa to na Congo. Brazzaville ça a raconté pourquoi. Angola ça a raconté pourquoi. Tanzanie ça a raconté pourquoi. Kaka na République démocratique du Congo. Pourquoi?
Nous devons prendre conscience, ce peuple congolais. Nous tous derrière Mokonzi Mboka. Pour sauver ce pays, nous devons être derrière les chefs de l'État parce que c'est lui le garant. Il est votre frère, il est aussi notre frère à nous. Si la famille est bien dans la raté. Ce n'est pas nous qui avons voulu que tout le monde soit congolais, mais c'est Dieu lui-même, le Dieu créateur, qui a fait que Yoza la Congolais, Napenaza la Congolais. Donc, to lingana. To simba na main dans la main derrière les chefs de l'État pour que Mboke Kene Liboso. Congo est reculé Makas. Et reculé mingi na cause ya biso moko ba Congolais. Biso moko ba Congolais tozo lingana tête, tozo ndima monguna kote la biso. Aboma o ayo ndeko na yo pona moi kanyaka. Toutes ces choses-là, il faut ici là. Nous sommes ici pour vous informer, pour vous orienter, pour que vous opinion ou biso, pour que tout dans la même direction, n'engeni to retombe la mboka. Tous allez reconstruire mboka malembe, je vous dis. Tous les qui n'ont pas pouvoir rebeller, tout tire remona te bacha gratuité et maternité. Tout tire remona ngote que maman ke robota ofele. Tout tire remona ba pratique on a te. Mais dans le pouvoir il y a Félix Antoine Tshisekedi, Moukwan Tombolo. Tout le monde a beaucoup de choses, beaucoup de réalisations. Ils allaient comprendre pourquoi. Vous êtes aveuglés pourquoi. Bande konanga ya diaspora. Bao dans la province, na bao bazana Kinshasa. Vous devez comprendre que les chefs fait beaucoup. Mais communication est à ma capacité. Mais biso ba oyo, nous sommes tout proclamés pour parler na ba réalisation ya Mokonzi Mboka. Kolobela bilembo ya Mokonzi. Bana lelo ba komi ko keno tango fele. Ba pratique za yike no avant tike zonga greffe bandi greffe salimi boye ba enseignant ba boko tangisa. Est-ce que boyo ka su ba makambo wana? O ba bengani bana na classe. Est-ce que boyo ka su ba makambo wana? Congolais fongola misu s'il vous plaît. Yo aussi yoka de que no ba bengani moi na classe. Makambo wana si là. Nana aye kolonga makambo wana. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le peuple congolais. Bon fongola misu bon comprendre bato bazoya ko manipuler ka bino. To bimana ba turbulence bazo ko la biso ba vous tourner oyo. Kocha congolais na boulu yeke. Makambo wana il faut ici là. C'est moi qui parle votre humble serviteur, l'imperturbable Lubaki. Je parle pour vous permettre de comprendre les réalités en face comme ça. Bon temps ndenge baza kotonga. Baza kotonga ba immeuble, baza kotonga ba biloko za l'état, ba otonga biloko ba privé te. To va ina mboko to mona ki bato ba détourner ba makambo za l'état, ba komi ko sala ba biloko ba privé. Mais avec le régime actuel, avec impulsion et chef de l'état, bozomo na bazali kotonga ba bien public de l'état, non pas de privé mais les à l'état. Bozomo la différence. Peuple congolais, vous comprendre Félix c'est votre frère, il va toujours faire des biens pour le Congo qui est liboso. Il fait tout pour revoir constitution, il va faire tout à comme un troisième mandat, tout ça. Tout ça, ce sont des distractions. Ce sont des manipulateurs. Peuple congolais, vous devez comprendre ça. Félix Antoine Tshisekedi, c'est un démocrate. Bako Sabinote, c'est un démocrate. Si on veut réviser la constitution, c'est dans le sens, il y a qu'à revoir l'article Mosusu. Par exemple, Naka, il y a une nomination. Il y a un gouverneur. Le gouverneur, il ne faut pas nominer. Il ne faut pas président de la République. Il y a un motosengeli à Nomakaba, quoi. Gouverneur, il y a la province. Parce que Bazali représenter chef de l'État direct. C'est ça, le secteur où Sengeli va réviser. Peu Mokonzi aloba kiyango. Mais bakomi ko manikolo belango, oh non, il va briguer mandat. À comme un troisième mandat, Mandela a 5 ans et comme à 7 ans. Tout ça, ce sont des manipulations. Peuple congolais, to simba na main dans la main, to simba na pour reconstruire mboka na biso. Congo est traversé par un moment difficile et belé, mais l'air est venu pour que to tombe la mboka na biso. Tomi kosa mate, tobi mana distraction, tozana bolingo.
Congolais linga susu ndeko na été to sala bino nini yo congolais ngai congolais okolinga ngate pona likambo nini na koma ennemi na yo pona nini côté la baninga ba poison pona nini. Toutes ces choses là elles en sens les revenus tous les congolais totalement to simbana y compris des pasteurs bino pe ba pasteur bo sala mosala ndenge sengeli bo bima na ba distraction bo bima na ba prédication na bino oyo ezali ko ezako memelo kote na mboka. Tout ça c'est pour distraire le peuple. Tout le peuple congolais derrière Mokonzabora, nous avons un seul chef, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Derrière toujours le chef de l'État. Bako Sabinote, tout le complot est échoué et simbaté parce que nous-mêmes le peuple tozawana. Voilà, j'espère que moi, Mouké Senga qui n'a partagé Nabino, n'a conscientisé, n'a pas Sabino impulsion. Boye, bel et bien que la réalisation, ils allaient comme ça, mais belé. Si on a pas Sabino, par exemple, bota la centre financier, n'engé tongami, bota la n'engé nini, likamboya arena, malgré bazar ça, pot de banane, bazar freiné, mais aussi mbaté, torokenango tina souka. Bota la paix centre culturel, bota la immeuble belé, zali ko tongama. De Gérard, de bazar au tonga. Parler de justice, réhabilité. Office des routes, beaucoup de réalisations. Aéroport, route ne parle même pas. Kenen à Lualaba. Port, Kenen à Congo central, port Yamatadi, Nenge Bazaliko, Babongisi Yango Kitoko. Port à nos profonds, ya banana. Peuple congolais, pourquoi vous ne comprenez toujours pas? Vous comprenez pourquoi. Je suis là pour vous informer, pour vous faire voir que le chef fait beaucoup. Nous-mêmes les Congolais, to barrer route, surtout à Congo, on déstabiliser biso, va maintenir biso toujours dans l'esclavagisme, va maintenir biso toujours dans la pauvreté. Tango Koki, totalement pour sauver notre République démocratique du Congo. Tout le peuple congolais derrière les chefs de l'État. Je vous dis et je répète. Tosi mana main dans la main, motako sa moninga te bandeko yangai, motako sa moninga te. Landaka ndenge ni mboka nous ali kotambola sur le plan économie. Nzala o bato bazako le nzala. Qui détient l'économie ya Congo démocratique? Mettez-moi en commentaire. Qui détient l'économie ya mboka Congo? Maintenant les chefs a coûté déjà système wana. Mais il est en train de faire tout pour ce déboulonnement. Pas déboulonner yango. A raser à quatre système wana. Voilà ce que va combien zali. Mais les gens ne comprennent pas ça. Vous comprenez pourquoi. Vous devez comprendre toutes ces choses-là. Nous sommes là pour faire quoi? Renverser les pyramides. Tout changer vapeur wana. Tout renverser vapeur. Économie à Congo, il faut zonga na maboka ba congolais. Toboyi concurrence, toboyi ba étranger, on a besoin que tout travailler ensemble mais en respectant loi Pemibeko Yamboka. Ba congolais belé ba travailler ba zomona ba opamba. Ba congolais belé ba travailler na iska ba libanais, ba indien, ba chinois, ba pakistanais, mais les congolais bazalim malmenés. Toutes ces choses makambo nyoso tu wana. Vous devez comprendre les bandits kala. Tozoko changer. Toke nango maleme lentement sirima pour changer toutes ces choses là. Et c'est que vous avez bitumba ezali yangwana. Mais ali bitumba ya yo eza bitumba na ngai. Totalement pour sauver notre république, pour récupérer notre économie. Système politique, il faut tout renverser système politique. Eza malamo mingi te, ezali ko sunga Congo te kene liboso. To travailler dans un système semi-présidentiel. Pour que mon candidat soit décision, il faut passer par gouvernement, il faut contresigner, il faut parlement, tout ça. Et zali système où il faut tout renverser, il faut tout changer yango. C'est ça la base de ce mais lorsqu'on parle de ça, non, il voulait changer boye. Non, ce n'est pas ça. J'espère que bandeko yangai boyo ki mo muke senga gina partager na bino na poko lelo bandeko tout bazali ko landa biso ba mbote na ngai comme la bino. Je vous aime beaucoup. To simba na main dans la main pe mboka na biso ekene liboso. Bolinga Congo, botika koloba mabe ya mboka, botika koloba makambo oyo ezali ko sala honnêteté na république.
Oyo muto bongisa mboko moko sekufa kala botika ba pratique wana eza malamu mingi te. Yo te muto linga ko botama na Congo, mais c'est le Dieu créateur ndé aloba ke non tel monsieur, tel citoyen, telle dame, il faut botama na RDC. Donc nous avons l'obligation et le devoir ya kosa nini ya ko reconstruire mboka na biso ya ko tonga mboka ya ko loba kaka malamu pona mboka ekende liboso. Et neti moto na kati ya famille azoloba na famille na moko famille na biso pena famille oyo ko bonganga raté ozobosa ndenge zo loba bongo na yo mo poza na kati. Donc allez-y comprendre, vous devez changer toutes ces philosophies là, faut changer yango makambo wana toyebaka ngo te et comme boye pourquoi parce que banguna bakotele biso banguna monguna azana yo azolia na yo azola na yo sika moko, il faut comprendre toutes ces choses, faut boyeba makambo wana. Policier za monguna na yo te, mais lelo comme policier comme monguna ya civil. Nous et la police, nous devons travailler en synergie, nous devons travailler en partenariat parce que nous des civils, tous les peines, tout le monde six peines à quartier, tout le monde six peines à l'opango, tous les obligation à informer dans la police. C'est comme ça que le service est travaillé. Mais biso na Congo comment le contraire, police comment être monguna. Totika ba pratique wana ezali ko sunga république té et des policiers et nous les civils nous devons être ensemble, tous se regarder dans la même direction, tous collaborer ensemble, c'est ça le principe. Merci beaucoup, restez connectés, partagez les liens et qu'il y ait partout dans le monde entier. Vive le Congo nouveau, vive l'Afrique nouvelle. Ingeta. Eva mwana nanga aobuki ya ngai kila na bakitani babino lona ni pobolia na motoki nde bosili fota po vivre yo lukaka débrouillez-vous pour vivre article 15 maman débrouillez-vous pour vivre sala lokola e ba west africain mama sala lokola e bambotolokeshi e mame so na teka mwa londunda mwa kopo ya masanga na lokampo na vivre article 15 maman, il faut pas vivre.